Fabrigas aza na album te batona mi balé oyebi ke mikolo yo courant zo le kateza phase na naître mais jusqu'au temps ozo tout na hérité Watanabe ke nini na yo carrière na yo eza en rose te par rapport ya Fabrigas on s'attendait na il fallait quand manquer au respect d'autre part hérité Salima bete parce que mutu moroté olinga ba dimné ba kitisa ye pour na diversaire na devant batubwe parce que mission nezaki mutu nyoso bande ko landango tant yo zo le bamarambo est-ce qu'on réfléchir bien il fallait ko koma ou bien voir mbanga. Il fallait que papier. Il ne faut pas me sous-estimer. Voilà, je te permets pas. Moi, je rappelle que Sinzora, si vous avez une question, ce que je vais faire, Akenda Nangolo Kwamu, il y a un Yosiko Olinga qui opesa Fabrigas importance ma kasi que héritier Watanabe. Au moins que héritier a changé azala au moins héritier te ba na maison mère. Héritier wana kaka astika la changer est-ce que yema futa tabali yango ka na moto moi pena na ba identité comment mi bimisa wana ozuka émission mombosali ka pour dénigrer Fali ozuka osele émission mobimba pour dénigrer héritier ozu émission mombosali ka pour dénigrer pour kumisa ka mutu bon moko bon eza kitoko côté d'autre bo mapenda cop na biso oya la langue oko ketia mi CP micro bo ça no émission ozu kitisa héritier devant Fabrigas l'émission na yo neti glorio langi na ndenga logique Glorio Langi, au fin de la Virginie Manganga Nini. Tout le monde a Glorio Langi, au clasher la faire à tout moment. Attends, on me dit pourquoi tu comment que faire à Kangisao. To komi pena na kati ba sentiment makasi to bosani d'ontologie na biso ya musala na biso ya ki journalisme ya ki chroniquer tout consort pour na nini pour na oza fana oyo oza fana tel et apporter la biso nini cause la fanatique ya quelconque le to moni tokoma retourna na ba question o ezo permettre te na ba na musala na biso to tuna ngo meto zo tuna ngo kaka pona sentiment youtubers il fallait boya rozongisa bango na nzela bino boye bolandi bango lokola nani mutakoti na poto poya boya bo bimise na poto wana po bebisete yo bino lisusu bato malamu boye subo mi kotisika na poto wana ya Virginie lelo soka zo subir ba conséquences ya o lelo na muto oke ko finga ya Virginie te lelo finga Virginie tika Karine Kimia a préparé accouchement na ye ni ne sila raté Karine azana trop jeune Karine je pense pas qu'elle a commis na 40 ans parce que pour ngo boté Karine via Karine ya nini Karine a fille de chance ta bakabela mutu pamba te bino ba journaliste c'est bel internet bon le capé ba staff non peut pas kabelo bakabela Karine bon kabele pamba te atali kasa na lolemo tes étoiles ba tout farate nzamba salara e bongo ke Karine mokonzi moroza na mokili kana ba mabene bongo na ba mafinga na e bongo na ba roboya bongo na ba business bongo e bando pesi ka makambu donc étoile ba bundisa ngote Yvette Kalombo boza ndemo boza ba camarade na Karine mais bobota ma jour mon côté bobota ma air mon côté bobota ma famille mon côté do boko zaka ndemo te ndebi no bo se comparer na Karine dona bato zaka moko leki moko za normal mona mo se batazui zemi est-ce que vraiment bino moto bo se la Karine ba analyse azema lokuta est-ce que Karine ako kosa kolata soki nino bo benga wana ako kosa kolata ngo na aju azanango Pouani, maman coûte 50 ans bota. On a une histoire mauvaise, maman moi 50 ans bota. Quand il a commis 50 ans, pour ça il a bien un sentiment, il a un zemi pour bien bon monde, c'est faux. Mon natie, botalelanga. Congo température, ya maman Rosette la fleur. Nadambu. Congo température, et yena mo pepa sika. Ya tobina e Congo température. Et yena mo pepa sika. Ya tobina e Congo température. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne Congo Température TV. Très heureux de savoir que vous êtes si nombreux en train de nous suivre partout dans le monde entier à travers notre chaîne Congo Température TV avec votre émission qui est présentée par la vôtre Gloria Bongonda, autrement appelée la Donna de la presse. Abonnez-vous massivement, là on est écrit s'abonner, n'oubliez pas aussi de liker parce qu'ici il n'y a que des actualités. Pourquoi pas de dire un grand merci à ma patronne et maman Rosette la fleur d'amour, moi aussi mon con. Yamote Mabola, Yamote Mabomama, pourquoi pas à mes partenaires chéris, je vois directement Pauline Ngengo. Moi, si mon équivalence, il y a 10 000 personnes, pourquoi pas à Claude Moutoba, les Foumou de Lyon, Balobi Claude Moutoba, pourquoi pas à Papa Georges Djonga, je vois directement Eric Lumbila, Biki à Lyon, Babi Moutazo corriger Mikolo. Aujourd'hui, les lots naïfs vraiment, Nazanga Moko, comme d'habitude, Kakandenge Naïla Rabino, toujours avec l'actualité.
Et Sarabino toujours beau s'abonner massivement. Pebo mesana Gloria Bongo na journaliste oyo azasa complexe journaliste oyo ayana banenge na emoko journaliste oyo abima samba bimisaye donc Gloria Bongo na oyo. Aujourd'hui on va parler de tout, de l'actualité. Donc tokoloba selon makambo tozo mona na réseaux sociaux. Bo mesana nga vraiment parce que Nicolo Bobando zwanga à chaque fois na banalise oyo talika kaba actualité aux autres circulé hermoko na koya liboso ya ba caméra na bino ba laptop ba machine na biso tolali to lamu ki to moni lelo actualité aux autres circulé na kombo ya Karine Mokonzi onga mikolo na obenga e seigneur de la presse Gloria Bongo ndamta surnommé bo supporter ngo parce que aza seigneur de la presse non na mona mwasi morote ba adorer lokola ndenge bazo adorer Karine Mokonzi parce que nga na obenga ngo adoration. Faut que tout na Gloria Bongonda. Pourquoi chaque fois Karine Mokonzi nanyo asala li sumute o Yesu tanga lobaka atelemisaka mama wana otomonaka na tango Yesu batelemise babi o asano li sumute aba mama moso libanga lelo to koloba pena na mambo etali ba musa na biso ba journaliste ba chroniqueuse y compris tout par rapport ya ba délire to koma romema entre biso na ba musicien. Qu'est-ce qui ne va pas? To boma d'autologie, to bebisa cop na biso, to ezakara ba sentiment o to koma ko s'apporter nango. Donc bo s'abonner massivement, bo aimer vidéo, bo partager aussi parce que les autres roloba vraiment. To moni na ba émission, ezo s'est passé mikolo to moni ndeko na biso grande sœur chérie Virginie Manganga contre Héritier Watanabe o eboti o esengi lelo ebota. Pourquoi pas? Parce que tu as un sentiment makasi. Tu as un sentiment makasi. Tu as un d'idéologie na biso ya musa na biso ya ki journalisme ya ki chroniquer tout consort pour na nini pour na oza fana oyo oza fana tel et apporter la biso nini cause la fanatique ya quelconque les autres moni to koma retourna na ba question o ezo permettre te na ba na musa na biso to tout nango mais tozo tout nango kaka pour na sentiment. So totali lelo ya Virginie Manganga on a respecté mais lelo to kota na musala ngo to yeko kuta bango na place bazala ba exemplaire là ça m'engage kinga naza pour mutute mais nazo loba selon ba analyse lelo ya Virginie Manganga ceux qui azo sibir lelo parce que etamboleli na ye na oyazalaka série ya zikisa bango. Oh, chaque dimanche, penda ba palais plein, koto Joka Kabengele, koto Hélène Kalema, koto Ariette Kajinga, koto Laurent Tanda, koto Virginie Manganga. Nini wana, critère wana, na nini wana a perdango. Alors perdango pourquoi? Parce que on s'est focalisé na leader moko, tandis que biso ba journaliste, tous allera toujours au milieu du village. Na évité d'autologie na biso ezo kende wapi. Tozo kota kaka na ba sentiment na place biso tozongisa bato babunga nzela bino fallait boya ko zongisa bato ya YouTube ba youtuber na ba youtubers il fallait boya ko zongisa bango na nzela bino boye bolandi bango lokola nani mutakoti na poto poya boya bo bimise na poto wana po bebisete yo bino lisusu bato malamu boye so bomi kotisika na poto wana ya Virginie lelo sokazo subir ba conséquences ya o lelo na muto oke ko finga ya Virginie te lelo finga Virginie neti Gloria Langi na ndenga logique Gloria Langi o finga la Virginie Manganga na nini au fin il prenait Virginie Manganga na nini parce que na niveau d'études ton na musala ton na carrière ton na nini mais azo finga pour nini pour Virginie à côté na ba bêtises, à côté na buzoba. Pourquoi qu'on se focaliser na on se faire voir que nazaka mutu ya musicien oyo. Des soi-disant yo s'engager que za ramuta faire. Suppose la ngo te to yebité. Mais o biso to monaka, o koma trop kolobela faire que à d'autres musiciens. O koma même ko clasher ba fali poupa. O koma ko clasher ba musicien yo yebi que tam sou bazaka content nini mec nini nini moko na faire été. Les loza sali et ça logique telle est mission que ça na hérité Watanabe est-ce que question wana pena ya Virginie toza la bateau ata ba youtuber ango ba youtubeuse ba ko tuna question wana te ozo kiti sa hérité devant Fabrigas les missions na yo quand tu dis que hérité ozana page rose té
par rapport à Fabrigaz. Par rapport de quoi? Héritier on a pas rosté parce que héritier to beta musique na ye ndenge et sengela beta Fabrigaz pas beta ka sananga que héritier na un album actuellement na marché Fabrigaz na un album té batona mi balé oyebi ke mikolo yo courant zo le kateza phase na naître mais jusqu'au temps ozo tout na héritier Watanabe ke nini na yo carrière na yo eza en rosté par rapport il y a Fabrigaz. On s'attendait, il fallait quand même manquer au respect. D'autre part, héritier Salima Bete parce que moutou moroté. Alors, il y a des dimné, des kitisaye. Pour la diversaire, il y a devant Batoubé parce que mission les acquis, moutou n'y a pas de kolandango. Tant que vous avez héritier, carrière nayo, ils ont en rosté par rapport à héritier, par rapport de quoi? Mambo héritier sala na ba wenge maison mère ba nini Fabrigaz atikala sala ngote ba Fabrigaz bazali ba enviarane ba nini na héritier yango comme ça bango lelo ba musicien héritier beta héritier même ba musicien na poto Fabrigaz ti ba bi na filet ba vibrateur ba longo y compris tous les musiciens ba longo pas Fabrigaz atikala faire voyager bango te mais tu que héritier ke na poto na orchestre na ye mobimba la team wata ba Diego Milito ba nani même y compris na ba danseuse et le quoi ezaka grave et pas ba musicien on héritier déjà ça là pourquoi on dénigrer héritier émission na ka po comme fanatique ya mutu mobwe ka pende to mona ke lelo héritier na faire normalement to yebi ke bazara na bango a bon terme mais ça ba makamo boye et kendara na cc pour lelo to mona ka ba to faire ego la ba clash chaka sur héritier Watanabe là c'est vrai. Tout le monde a appelé dire ya Kisinzora vers Ferrego là. Donc il a dit que ezarane loro moro wana ezarana kati wana o ba bombela biso basala ba hypocrite. Basala ba hypocrisie entre héritier na ferré. Parce que so tali bato balobela ferré baloba pena maloba ki to côté vers héritier Watanabe. Tout le monde a rappelé Kisinzora so ba tourner ba question ce comme ka mambo ferré akenda nango lokwa mu ya ngwana yo siko olinga ki opesa Fabrigaz importance makasi que héritier Watanabe au moins que héritier a changé azala au moins héritier te ba ka na maison mère héritier wana kaka astikala ko changer te ce que yema futa tabali ango ka na moto azela te lala pe bota moni do monde nga simbiso ko touche a humilier yo lelo banaliser comme ko salama muta fingi yo muta dénigrer émission za héritier Watanabe oketi ko clasher na boduga o aza marié aza responsable aza maman abana OK clasher na mobile na ye botika bo changer parce que biso batuto oya na musala oyo toza ba benga bo banani toza banani toza ba fanatique na bino to landa bino déjà banana ba TV surtout comme le ba journaliste on a kenda ifasik ton lo ba kilelo no za journaliste tam sunana ko envier ya moko boye no envier tam su Virginie mo bo sala na zikisa bango na canal ki no envier tam sunana boduga mo boye na zo envier ce que bino moko lelo bokomi na busalité obiso mo na coup ba chroniqueuse ya YouTube bo benga biso ba chroniqueur to ko sala ngo te bino ce que bo sala ngo pour ani pour gagner nini. Pour gagner nini bozo baby sa carrière donc Moussa na biso lelo comment so que place mo bolobi ke naza journaliste ba traiter na ba ndenge mo boy te ba chroniqueuse na ba chroniqueuse à YouTube mutu baza ba clash ba délire ba pesa position te ba bino na ba papi mbo ba dani bino ne bozana bosala ka Moussa lelo ko ya ba fali lelo ko ya ba ferré lelo ko ya mérité mais lelo ndozana ya Virginie Manganga o ya ba fali te les gens oza ba mise belé oyo yambate parce que tant bo sala ba mission na bino wana bi ke muto no yambete sala bino ndeni il faut me ko changer côté wana vraiment Virginie Manganga o agrandir na ngana linga mingi na sepela na musala na obanda kala continue na ngobongo longo pena na ba identité comme mi bimisa wana ozuka émission mombosali ka po dénigrer fali ozuka osele émission mobimba po dénigrer héritier ozu émission mombosali ka po dénigrer pour kumisaka mutu moko bongo eza kitoko côté d'autre obo mapenda cop na biso oya la longo ko ketia mi CP micro bo ça no émission côté vraiment Virginie Manganga na tie close parce que non ba ki lelo non ko vanda te sana les actualité sana les kelo mo bezo les kaboué na réseau c'est parce que nga Gloria bongo na na zabou na ya na bima na mutu ta bimisanga na uta pa na ndaku na biso après classe na nga na bi ke te fona sala bina sabe mutu ya na internet so lo ba ke so bo moni wana ezanga c'est faux c'est archi faux na nde na na sela busala bo linga te je m'en fiche mutu mota mona nga na ndaku na ye nazaka na camarade ya YouTube te nazaka na camarade nini te camarade na ngeza famille na nga mama na nga ba na nga bandeko na nga c'est tout c'est point barre
oya loba ça n'engage que bino donc nga point de vue na ngeza bon nga gloire na identifier te ko na mutafal na rafantika musicien boete na moni na mabe na tumbi na moni faire na mabe na tumbi na moni fali na mabe na tumbi si lo bo comprendre te la fille azalaka normalement azalaka na position nini ngati lo position na nga eyeba na raté oyo yake o moni fille wana mona na ba commentaire so na yambi muterité bo alobi boye bolobi na yambi mutafali boye bolobi na yambi mute moi j'ai fait juste mon boulot j'ai fait juste mon travail en dehors à travail na nga na ne lokote na donc na ezaku nature na ngate pe na tika lo sala ngote bo retenir émission au lelo en 15 jours de ma vie non pe sa position na nga ki naza pour na journaliste naza pour na musicien tel non sala ngote biso to bato ba lutter contre d'autologie na biso wana o bino bolinga bo bebisa wana o e koma ke nati nani oyo azara pona boy o boy ngasko na contre ngo ngaso mission monique na yambe mutu mo ba clasher sérieux so boy na ça non je m'en fiche non yate non look invité non tata micro na nga na balabala non sata na bat bolika na nzela émission peut talama. OK, wesh, donc biso to abongo. Tozo ngasko na histoire mo bozo circuler mikolo na réseaux sociaux. O édifier nga mikolo donc et pesinga penda leçon vie na on retirer no ba maloba nga nyoso na loba. Bobi Karine Mokonzi. Nga na benge mikolo seigneur de la presse. Po mutu non ba ina mutu boete. Si na niveau yo. Mais non, boko ina mutu boete. Bino bat bocha po na via Karine Mokonzi. Boya no bozo bakiti bo vanda. Oh. Donc bino pour na bino nzamba sala te. En tout cas nanya ngwa kenda kotika Karine Mokonzi jour akenda ba kate ba trompe ataso ba kati mo si trompe moko tikali moko abotaka toyebi. Toyebi basi basi kana ba trompe moko ba bota. Tozo ngepeto kende pai. Congolais bo mitema mabebo epoani. Moura de la presse. Na otanga ba kombo na bino po l'état zate poto bino pe botanga ya batu. L'état ya kate. Donc na otanga moura Yvette Kalombo Glorio Langi, non non qui pesa lobité po ye mode place za déjà salé no soni donc kokana kokolo baté. Botika mwana batu kimiako ngamuni Karina Salara mutabi maka na sima muto mone singa mini show. Na luka muto no diembela. Pona zo succès na zo makambo. Pona zara déjà Gloria Bongonda. Sona bakisa lisusu na bakisa su makambo na YouTube oyo na luka pena muto atika na espace na diembeli kaka ndi batebe bo diembela na sikisa Karine Mokonzi ayambanga déjà na lobaba n'importe quoi pour na Karine Mokonzi mona bato luka vine na pasi pour Karine aza na famille riche muta abimaka na sima mutu bokoma ozongisa ba image ya Karine ya kala afinga nanyo tokotike kimiate afinga nanyo botike te ezane sonye sa bino ezande sonye zo sala bino sko Karine a fille de chance ta bakabela mutu pamba te bino ba journaliste bel internet bo luka pe ba staff no pe ba kabelo bakabela Karine bo kabele pamba te atali kasa na lolemo te étoile be tout farate nzamba sala ga ebongo ke Karine Mokonzi moko za na mokili kana ba mabene bongo na ba mafinga na ebongo na ba roboya bongo na ba business bongo e bando pese ka makambu donc étoile ba bundisa ngote Yvette Kalombo boza ndemo boza ba camarade na Karine mais bobota ma jour mon côté bobota ma air mon côté bobota ma famille mon côté do boko zaka ndemo te ndebino bo se comparer na Karine dona bato zaka moko leki moko za normal mona mosa batazui zemi est-ce que vraiment bino moto bo se la Karine ba analyse zema lokuta est-ce que Karine ako kosa kolata soki nino bo benga wana ako kosa kolata ngo na ajo azanango Pouani. Maman coûte 50 ans bota. On a une histoire mauvre na bi maman moi 50 ans bota. Quand nous a commis 50 ans pour ça il a bino ka sentiment yo taka zemi po bino bomona c'est faux. Botika mona batu kimia amemi zemi na ye. Nga kuna kainta ki lobi aboti mais Dieu soit loué bino aboti te mais calamité bozo bébé en rieta. Bozo bébé en rieta. Nga vraiment ko na sengi Karine pardon Karine Mokonzi histoire na yo édifier nga. Nga pena na témoignage à Karine. Nathalie moi moi to finga ya balarate et combat bo baluti balangage na bino contenu pour Karine comme na zeme comme sous malokuta. Ata ba inara mutu tina niveau oyo. Non na monate. Mutu ba fingi lelo lobi nzamba pambolie bo tikate. E bona kindoki. Muto bo fingi lobi lelo nzamba pambolie bato bo finga ba bakisama. Boyebi combien de bateaux ba comme sous ba chinois.
contenu ka ya mambo bino bo sala Karine boyebi combien de fois bo lingise bato ponga mona ndo linga Karine te ngana ndo linga Karine mokonzi te na banda ko ba n'importe quoi mais na telika moi ça bato na ndenga logique muta mutaza ndenga luka vi na ye Karine luka vi na ye ya finga wera ya finga tamsoma pata ya sala mo ba délire na ye et pese makambu po so pa finga te tamstonga to ba pe Karine te po wera mutu munene tant mutu déjà finga wera c'est ko signer déjà mambo minene donc bato faut ba tel balanda pe ka mutu anelo Karine sala ngwana Karine finga wera te ko profond cœur na ye ke ya finga non parce que Karine moto ndo finga wera bi ke wera alekie banda ata msusu ti soki wapi na koloba banda ka ko diembe na ka zo finga tanga oboya wera ba bi bo cheka mais là change na langage poni boko molinga bo zongi sa ye bo rattraper na ba makambo nyose ba le passer na ye pourquoi mutaza parfait azate to mona gloire langue clasher la faire à tout moment tango midi poka te comment ke faire kangisa o bana clasher les ko faire poani kapo diembe la pe kana succès na it liso munino Karine sala me mangambu oh Karine sala me mangambu Karine boko mo sesi na makambo ta Karine mto sala nyam to sala so ba lobi ko bimisi oko vanda na ote mobalier mobaza za gigolo azala zara na ngote to lingie ka bongo skoliko na oto sendeni to lingie viki kuli na biso ka bongo na minute nga chinois ya babani chinois pour la vie kamana je ma ibele makamna yebise ke yango no sala po ngamo pena na ovanda no tala niveau Karine nazo fingama nazo tala niveau mona mwasa bato bokomisi eti na suka te oh mérite tanini pardon botika Karine Kimia a préparé accouchement na ye ni ne sila raté Karine nazana trop jeune Karine je pense pas qu'à comme na 40 ans parce que pour ngo botia Karine via Karine ya nini à cause na zemité pourquoi et ba délire na ye bino mo komisa ye reine internet il faut bo supporter bo assumer so bo beta ke kara anga bimisa zemine na internet te abimisi parce que bino nembo salika bimisa parce que bo komisa ye reine a reine na bino likona ngoto sendeni yo camarade muninga sa bossa na okala kipaka ote yoka ba analyse ba direct ozolia mbongo na ozolia mbongo na kombo muninga zo sopa yo c'est que on défile ba ba fi a mal chance ko na lobby to sendeni côté muninga kabwe muninga na poto na 4 saisons likona mundela yebi azo ambonga par motango abota pe ba ko mofuta esu mwana avivara kano ba mama la Chine baza to sendeni na yo mto sofono na Kishasa na moi makasi yo likona obitumba na este to sendeni botika Karine Kimia botika azela bébé na ye bébé Arieta kikuli ataza mobala ata bafuta ne bolo ba o evi bafuta kaye po asana Karine video bafuta kaye mais likona ngo mobali na ye ba na ye to sendeni na bino oh Kenini eza vraiment nini botika Karine Kimia azela bébé na ye no bomona te ba adopter mwana ezaka nango te ani na Congo ne mtomona nango chose grave mindele ba adoptaka so abota tata adopter atala ti comme nini na bo bengana na bo sanyango ya kaka yaka l'émission donc là vraiment que je suis Karine Mokonzi à partir à l'élo bo supporter nga nko iko na moto sendeni pona na mona mutafinga mabwete sko moni bosala Karine ngo seke na lingai nga no linga Karine te nana mona ka Karine Mokonzi a fi nini mais sko na ko molinge poani po mutafinga mabwete ya asala boete l'exazemi kana l'exazemi na roba vert oh ezazemite oui tozongi toke tozeli baby shower et salami parce que bolingini Karine atikaka nde atikaka motaka na ye bana likoloti na se po bomona ke oui ezazemi non le bas tendresse tidinga ba bien que tata moi si Bobby où allons-nous Bobby Valérie Yondo Babi Valérie de Saint-Prito. Donc, gros bisous. D'ici Kozali, pourquoi pas, na place au Tozalelo, chez Groupe Kazi, Babi, chez Groupe Kazi. Soro Lingos, Malili, il y a bien. Oui, mais le loro, moi, Malili, il y a bilo, quoi. Donc, Babi Loko, Bisoto Lingarane, Babi, bio, naturel. Ce pour Lingo, il y a comme en Europe, chez Groupe Kazi.
eza na musika te wana na université non loin de Saint Raphaël. Na sepel na barina pe si fait ba gros bisous na ba cuisiner na biso basi. Malgré ba combo ezate mais bo biboya na groupe Kazi chez maître Kazi donc heureusement la classe et la différence nulle part ailleurs avec les cuisiniers les plus suspects Valérie Yondo Sabrito donc bambota trop donc on a qui wana kaka pona ko éclaircir bino na ba mambo etali ba actualité donc na qui wana pona roloba sur Karine Mokonzi donc Karine Mokonzi aza la seigneur de la presse parce que bana mamboré banda aza sans concurrent miniature na tongo miniature na midi miniature na pokwa et salamate y compris basetandara lok basatanda ki bazande mona Karine boande mona Karine te parce que balobi Karine Mokonzi nzamba miniature nzamba miniature Karine Mokonzi la baronne maman Narieta qui kouli Tobakisi sous Gloria Bongonda ye. Babi Gloria Bongonda. Quand on parle de Gloria Bongonda, Bomone Gloria Bongonda. Bozwe. Donc Babi Karine Mokonzi, Nzamba la Chine, Babi Basangana baye belé. Étoile ba etufa ngote. Étoile ba etufa ngote. Étoile ba etufa ngote. To mona pe ba fa bata bazwa vie. Ba benga Karine ya fa bata, mwana makangu. Yango nzambe azo classé yo na ba directive mombo ezo pesa ba ini nao donc liboma. Excuse, via Karine eza témoignage pour nanga. Mutu nyasa changeaka, mabe koma malamu. Et ate ke mutu soza mabatika kana mabe wana non. Bobaka ne kulu sur internet, ça sala binonini Karine Mokonzi. Mutu to luka ka bonga na sima mutu aluka azwa vi Karine ezaki vi na ye wa banda ko luka lela komi na poto alinga changer bobi to changer te yo photo za no kaka te c'est que binonde bo diembelani na siksa Karine bo sa no be mission ta ba 3 ba 4 ba 5 émissions sa kombo Karine poto ndima bino ke botala maka yana batu misu bazui makambu na chaîne kaka na ba chaîne na bango pour ozolobela ka kombo ya Karine Mokonzi. Batebele ba oto sila wa ba chaîne belé e bando tama nango soute neti chaîne amour de la presse bando tala maté ngana tala ka bémission to ça la tala maté ozuka kombo Karine otiotie miniature il faut on dimaquer faut bo sambela pour na Karine Mokonzi nzamba batela kaye abaxia ka mikolo po bino pe bo lia ka bo vivre ka bo futa banda kuna bina na bozo futa parce que so tieka Karine Mokonzi akendaki kilo mba moko bat ba koti ba yo tala sko biso so peto diembeli nga pesu na diembeli siko na section peka ya Karine siko na ninga propre na ninga bien parce que muto lié sanga il faut na pc respect pour les lots ceux qui naza pembeni na olobela na ba Chine ba la Chine ba rozala wana bani makambo epesama de faut na pesa siko muto yo alinga pesa nga makambo si ninyo valeur Gloria Bongonda yeyo original Gloria pirate te nga vraiment na signé na déclenché penza oye ya donc ba gros bisous na batunyo so balanda kinga y compris à Albert Babi Albert Batusamba Babi Cécile Ngalula Babi les ba cuisinière oyo bazo sala ke batu balia kitoko na groupe Kazi donc balobi Alberta Batusamba et Céline Ngalula ba vrai chérie donc Babi ba fille moro boye donc na habité quoi solingo mona bango ye na groupe Kazi chez maître Kazi non loin de Saint Raphaël wana centre ligne d'Ongué roya wana terrasse à classe restaurant classe donc nyonso classe boîte de nuit tokos donc bozala wana et ça la moi bien quoi derrière moi mon caméraman Musée Abraham mais balobi abonnez-vous massivement sur notre chaîne Congo Température TV bogozo ba actualité donc bon mais ça nanga mikolo parce que no bando ya mon ko soki actualité zali moi analyse bien ça n'engage que nga ba propos yanga donc mon nanga ba tango Scott T to bino ndembo na ba monopole olobate donc Gloria Bongonda pe na zape na makambo yango donc na lobi oyo uti na mutema na nga ça n'engage que nga tant bino botaka ba caméra po boloba ça n'engage que vous nga pe na ye ça n'engage que nga na komi na nga ko soutenir Karine Mokonzi parmi batu oyo ba rochaye ba fortifier ye pourtant bino bozolinga
bo dimne bo kweisa ye ne bo ba kweisa ka dans biso to lokwa to ye to tombola ya lokwa kali mokonza lo wa David dans l'histoire à Bible donc biso to zana pour no pese courage lisusu mama mo mambo sala ki ana kitoko to no ba Karine simbi te ko to appuyer na zemina na lokuta biso to appuyer to yoka to mimara beba lokuta Nico na ngoto lingi Karine je t'aime beaucoup bongo. Donc on est arrivé à la fin de notre émission. Bon s'abonner massivement à Congo Température TV. Surtout hier on a pour nous repérer nos actualités. Tu as repéré nos actualités, informations à temps réel. Donc abonnez-vous, partagez aussi la vidéo. Donc tu as pour nous repérer nos moussala. Je dis un grand merci à ma patronne maman Rosette la fleur d'amour. Pourquoi pas à ma partenaire Pauline Ngengo la cadette, maman Adriana. Donc pourquoi pas aussi à Motopamba Wabi Cédric Motopamba de Prix Rouen et à Claude Moutoba Foumou à Lyon, Eric Biki à Lyon, Eric Lumbi la Biki à Lyon, Papa Georges Djonga. Bobby, merci pour la code. Pourquoi pas aussi à Bato Balinga Gloria, bon, on a les vrais de Gloria Chou. Abonnez-vous massivement, n'ayez pas abonnement à Bisso et Matakacha qu'on a coupé cette information et ma vidéo, chaque fois tout bon nos actualités, ma notification, il y a bien comme d'habitude. Et je tiens à remercier encore mon réalisateur Hervé Bossita Penny. Merci pour la réalisation qui toko oyo opé sarabiso na Congo Température TV. Abonnez-vous massivement ba question yanga ba réponse peka yanga sananga ngai donc abonnez-vous massivement à la prochaine numéro. Je vous aime, bisous, bye. Mon natie botalelanga Congo Température ya maman Rosette la fleur Nadambu Congo Température eye na mopepa sika ya tobina Congo Température eye na mopepa sika ya tobina Congo Température